Bienvenue encore de retour na chaîne ya Adrienne Première Dame Look. Lilo toujours créé maquillage pour la Saint-Valentin. Alors dans une semaine bana basi ba maman ba tontine ba yaya, oui qui toujours célébrer Saint-Valentin ensemble. Ce que ko bimana papa, o bimana mutu na yo na chéri na yo Saint-Valentin yango, peut-être vous en a idée te ya maquillage nini okosala. To créer longa fetinga na yo ensemble et toujours pesa idée oyeba comment est-ce qu'on bima na Saint-Valentin 2015. Alors vidéo où ils a travaillé en collaboration na Bipolar Closet Azan Amérique. Elle est en train de créer aussi ba look qui a très bien ça toujours ba famille ba maman comment est-ce qu'il beaucoup ko se maquiller pe ko bima toujours chic na ba feti na ba place partout bokendaka. Alors pour na ko banda Lelo eza spécial Saint-Valentin pour Nabino. To bandi maquillage oyo boy. Premièrement, d'abord, abomona na sali lisu moko. Lisu eza ki osala o eza na ya osala te. Wana na ki kozwa make-up concealer. Eza neti base nazo tiango juste na se ya lisu. Na otiango na musapi nazo balola ngo bien pone kota pe evanda très bien toujours. Alors wana nga na mona ki misapi moko eza ba brosse ya bien wana na on l'accent wana eza silver eza nani fara paupière moko ya mai nazo tiango na brosse moko ya plat brosse ya plat na otiango juste likolo ya lisu wana ozomona na otia mais na ki susu toujours na misapi ko balola pe ko tailler yango très bien pour ezala vraiment bien appliqué likolo ya lisu ezala te ki omona banzela baboye na bozo sala toujours salité non. Pour différencier ça te fanda très bien. Je suis en train d'utiliser mes sapis pour appliquer en vraiment bien. Wana siko na luki wana ezali ya pembe fara paupière à pembe wana eza X Max Factor okosomba partout na tiango toujours na brosse wana ya flat likolo ya lisu mobimba côté nyonso tu nini écoute brosse na zwi na benga ngo lutu na obalola ngo très bien ce que ezo sangisa bilo nyonso tu neti na nzungu po mungu ekota bien wana na zwi wana eza ya bleu eza ya MAC kombo nango Deep Truth na zwi brosse moko ya aiguë eza vraiment important pour na créer look au faux na brosse à boye nazo tia yango likolo na omata ngo mwa ndambo pour na créer couleur moko boye du genre arc-en-ciel na osala ngo na musapi wana très bien toujours prudent pour ezala te ke baligne sangana wana na laksi wana eza MAC sketch eza pe couleur mosusu eza deuxième couleur sombre ya look oyo ya liboso ezalaki bleu na tia yango toujours likolo côté MAC pe ekotaki na osala yango toujours na misapi en tout cas bandeko regarder pour na look oyo il faut kozala vraiment prudente hein? Donc voilà na osala toujours la même chose na obongisa nazo balola wana na l'action wana eza les couleurs les plus claires ya look oyo ekota na coin juste wana na toujours brosse wana ya flat ya précision na osala ngo boye alors na yo sangisa toujours na misapi pour evanda très bien ezala vraiment te ki ba couleur eza ya osanga na obizo mona ka mutatie ba ligne non pour ezala te pe ki oye ba bleu ekoti côté nini oyo ekoti côté ni wana bleu de nuit wana eza ya MAC na zongo na tiango na coin ya lisu na vraiment coin ya lisu attention il faut pas remélanger na tiango na coin ya lisu po esala moins noir sombre moko boye na zwi deuxième lutu brosse opezaka lutu na lingala pe to créer ba mona biso moko na balola on na sima wana po esangana très bien mafuta ekota mungu ekota ezala te ki yo non koto ozomona ba différence voilà je suis en train de bien tailler pour efanda bien wana na zwi wana eza dernier couleur tokosalela eza pe ya MAC na otiango juste likolo ya lisu wana kombo nango nylon na tiango vraiment ka likolo mbuma lisu na likolo côté nani na se ya makiki na yo ozwa crayon na ngai ya noir eza ya MAC eza ya mai eza neti crème bien gel boye na trace yango na lutu nango na brosse nango pardon ya MAC pe na ye kozwa nango bongisa yango bien vraiment mpo nga nalinga ocréer makiki ya naturel so osepeli na makiki na ngai nde nasalaka tika commentaire na kozala na problème te korecréer vraiment yango na video mosusu voilà ce que je suis en train de faire nazwi na bongisi yango na taille yango mpo na yo obakisa toujours légèrement mpo esala te ke eza
attaché makiki no eza vraiment agressive emona nsu neti ya yo te bahabitude wana tokomi oboya yango voilà na peigné makiki ebimi vraiment neti yanga mo malgré natie crayon na ye ozwa oyo eza concealer kombo nango camouflage concealer mo nga na découvrir ya sika bato ebele nayebi baosalela MAC mais nameki camoufleur oyo namoni mpe esimbi camouflage pardon. Donc voilà ce que je suis en train de faire botala nasalela misapi trop mpo namoni yango vraiment eza 10 brosse nanga na maboko nazala nango j'appelle ça mes doigts eleki d'ailleurs babrosse ebele na ndenge ya obalola en tout cas. Voilà ce que je suis en train de faire wana na bakisi sous mwa ndambo juste na coin toujours na souci ya ko-créer elongi ya feti na bakisi wana likolo pour na précision pour ntango na yo otia fond de teint na nga emonana vraiment ke makiki ekabwani elongi koto oyo mpe eza koto emona te ke non fond de teint ezomonana koto otie bien te consort omoni ke esala bien te wana natie crayon ya noir na se ya misu na bakisi crayon ya vert oyo ezango technique ya makasi te juste kando otia crayon na opo kokotia boye wana na otia sikoyo eza natie makiki nasi nalakisa nde natiaka makiki na olobela makiki mingi te eza na video première video nasalaki na Chanel o en tout cas bomoni ndenge ebimi wana nazozwa sikoyo fond de teint nazotia fond de teint mais na kati ya luko mingimingi nalobeli fond de teint te mingimingi nayaki nde mpona lakisa bino kaka mpona lisu oyo bokoki kocrée na Saint-Valentin 2015 ntango ozobima wana naosala na lombangu mpenza naoki na lombangu soki olingi oyeba ndeni nasalaka mpona kotia fond de teint na nga en tout cas tika message na se na olakisa o ndeni elongi nanga ezalaki na ndenge omonaki yango liboso na ndenge en tout cas tala ni sikoyo ekomi ongenga eza batechnique c'est pas simplement kaka osalisi ndeni video mo nasala na olakisa mpe koma natiaka lip gloss eza na Chanel na ngai ya anglais soki omoni wana ntokoki toujours kovérifie wana nazosala suki nauta ekini bakanganga suki ya maboko mais suki wana ebebaki nalobi na luko vraiment fale nalatata chapeau perruque mpona olakisa kaka bino et tout voilà na perruque na ngai alors bomoni dernier look tala misu na ngai est-ce que bimi mabe vraiment ta bino moko Saint-Valentin oyo malamu partout bokozala bopase yango na kimia wana ezalaki la première dame tokokutana na occasion mosusu nzambe apambola bino apambola partout bozali bandeko na bino partout bopase Saint-Valentin alors ezala mokolo mo malamu kobosana te so osepeli na video oyo yo osepeli nango kabola yango na bandeko na yo bamaman bafamille bato mpe ka toujours na souci ya olakisa bato pour bango mpe bayeba comment est-ce qu'il faut se maquiller. En tout cas une fois de plus nasali vidéo en collaboration avec Bipolar Closet bo checker link na ye na otiango na se alors il passe aussi un maquillage très bien comme j'avais dit avant donc toujours ça la poto laksa communauté congolaise mobimba comment ko ça là pour nos années longues ya feti donc voilà. Wana ezalaki Adrienne la première dame. Si vous avez une question, tika on a ça de mon mieux pour répondre. Merci beaucoup. Tokutani na prochaine occasion. Bisous.